bonjour, bande konanga surtout ba Congolais. Je m'appelle Mukusa Talole qui a bakonzi. To bundela le peuple d'abord. Mais jusqu'alors tozo mona le peuple en côté, nazo mona peuple azonyo kwama. Awa nazana ONG anga et pas président Jean-Marie Mboma. Botala nanu mukumbo wazana wo. Aza chômeur, asala raté. A cause de charge ya bato yo ndenge nini. Peuple oyo bato bazé belé message nanga nazo s'adresser toujours na chef de l'État. Papa ta la place au outil. Au outa na limeto yebi pas sur tiki na peuple congolais. Lelo na sûreté que obosani. Oza entouré na bato mabe bazo aider on elo kwa tambo côté chef de l'État. Ozo ba aider yoté. Jusqu'alors papa tozo monelo ko zo tambola te papa. Papa na na posa ya solution pour na bande ko na biso zo monde. Solution ya bande ko na biso papa ti wapi. Ti wapi bande ko na biso bazo tozala ba veva ba mama oyo ba boy na bango ko tambola na ba presse po banda ko senga mituke ko tuta bango ba vandi gouvernement ezo bango charge premier ministre ti lelo gouvernement tozo mona musala ezo salate batu bazo telengana kaka kolela lela pourquoi hein mama Irène ah ta la charge au mukumba mukonzi mboka pesio asala nini atala kaka lobi ke te ministère ya handicapé za la raté asali yango po koma wana lelo to monelo ko zo salate osundoli bande ko na yo po lelo ko mo vendre place climatisée ozo tambola na sécurité ce n'est pas normal il faut aider le peuple congolais biso toza petit peuple elo ko to bundela kiawe eza po na peuple na suki wana